députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Bote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona député ya mokolo mwalelo tokomi vendredi 18 mars 2022. C'est dans 12 jours sans Aïsili. Masolo bandeko nanga retour ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Kinshasa la capitale. Oyo azongi eza fantôme, eza sozi na ye, to ezaye. Parce que quand un secteur n'est pas réglementé, les gens font n'importe quoi, personne qui sanctionne personne. Masolona député bandeko nangai, les accidents au Salemi, toyoki que parmi Batouba Koufi, parce qu'il n'y a pas que les députés provinciaux, parmi Batouba Koufi, 3 députés provinciaux, un rescapé à Zanakatia hôpital, Bazaba député à Kouilou, nous sommes dans les grands bandundu. Masolona député, la ministre il y a justice, finalement, après descente na biso, na prison, a quitté sur terrain pour se rendre compte comment on tient le registre. Balobi kuna na kalamu ndeli kambu, batu batonda na prison pamba. Il a fallu que M. Tambwe passe là pour que les gens comprennent. Masolo bande konangai eza komata ya biloko oyo ezali komata. On ne sait pas finalement comment ça va s'arrêter. Congo Airways en difficulté. Avion moko kakande atikala nango. Toyoki que ba Kenya bakolo ba avion yo tokenda ko yamana ministre de transport et voies de communication ba moni que ça ne produit pas ba retirer ba avion na bango. Totikali kaka na moko. Compagnie on a plus de 400 personnes qui travaillent avion moko kaka. Tozo kende wapi bande konanga. Le ministère et tourisme ou ensemble. Et après bande konangai Masolo Tozana un député sur ce plateau que vous connaissez. Et avant, à comme député, Namakambu Yaba œuvre au Salaka, il a encore organisé son dîner aux États-Unis d'Amérique. Nous avons été une fois invités. Na fraise, nous sommes là en Californie, aux États-Unis, bien sûr. Ndengena lobby. Il s'agit de Doug Kulungu qui est sur ce plateau. On va parler aussi de ça. Tokolobelape Makamunabiso Yaba député. Rentrée parlementaire d'Ougazo Kanisanini, qu'est-ce qui va se passer? Station à carburant, Oyo Bande Konangai, Izali, Baloniao, Baloni Kuna, Izandengenini. Et que incendie au Salimaki, le chef de l'État s'est arrêté avant de passer. Honorable. Bote. Bote de Wolizer. Nous avons malam. Nous avons malam. On a col pastoral. Vraiment. Bon, on a eu des minutes moi par rapport à biso to partage la philosophie chrétienne mais to goti kangote makele les amis. Bon, on regarde ba sujet belé actualité ezali ozoli garamboka ndemo yebi. Oto benga ngo ba combat spirituel. Est-ce que yo actualité nini ya tiré au penza oyo moni penza ki oyo ezo beta fo. Bon, en tout cas il faut un niveau de parlement total là. Il faut travailler contre Nzambe parce que nous travaillons contre Nzambe. Nous avons Nzambe na nzela na ye. Mais il faut revoir un peu la loi où il créé l'église dans le pays na biso. Wana a peut-être opinion na ngai et na la population est belée en boka ils ont partagé ngo parce que tous meka kotala ndenge mambo ezo kendele. Donc to longo la crédibilité té na Nzambe parce que on ne se moque pas de Dieu. Voilà. On ne se moque pas de Dieu. Doug Kulungu. Bible lobby. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Vraiment. Mais j'ai comme impression que Bissona Congo, allez, faites de toutes les nations les pasteurs, les prophètes, je ne sais pas, les apôtres. Maintenant, c'est tout le monde qui veut devenir serviteur de Dieu. Est-ce que ce n'est pas ça le nœud du problème? Il y a que Moutouna Nyonso, habiter ceux qui, en fonction de quoi? Est-ce que Makamoupe, Ndenga pe yako discuter na mutu ezate, zaka mutu alali ala muki. Ngana lota kinzamba lobina ngai yako sale langai. Oh, nandoto wana biso tozalaki na biso te. Ezana musicien oyo Lutumba. Aloba un jour que papa
kaka makambu yake toza bomoko 1 plus 1 plus olali na mwasi na yo sika moko bokolota ndoto moko te oya kolota ndoto na ye oya kolota ndoto na ye. Mais est-ce que ce n'est pas à ce niveau que le problème se pose, où tout le monde veut devenir serviteur de Dieu sans rien lâcher? Bon, au moins le problème on a de les que si on a une avenue place na koleli na ozone na mbiza na avenue Luzizi je pense. Ozone on a une église Fongwami et Belé. Donc 2 parcelles église 5 parcelles église monsieur Elandi. Pourquoi tous on a une église et Belé na ba venir na biso? Nzambe pe ba séparer na désordre. Na Congo na moni photocopier Rwanda muke parce que na yoka kuna na Rwanda bazana mwa ba loi moko boye. O etala ka mambo église, c'est pas n'importe qui a la mwana tongo a commis prophète, a commis apôtre. Ah tu vas dire Olanda ba vidéo to zoka ba prophète mususu na ba apôtre ba pesa ba tumbongo po ko sa kozandoki. Après bo sali ba blona bango po azo mwa crédibilité comme pe population na biso elingi nzambe mingi. Ce mutako sioka ke nzambe alobeli boye ondimi ata za na adresse ya nzambe te me bazana communication. Ezo bebisa mboka na biso. Ça fait ngana yebi on azokola so na zui kaka 22 ans l'équipe depuis 2000 ans. Ezalaki moyen te na télévision. Simba boyeto simbi. Chamai na boyeto tché. Nzamba zo sala boyna boy. 20 ans après, tozana banzela na Congo te. Misala ezate. Ba promesse ba pesa bandimige ozo kepoto po nzambe alobi boy. Ozo bala, ozo musala. Mais ce gouvernement zo créé misala te. Yo pasteur musala ozo yango wapi. Ozo prophétiser l'église que bato bazozo misala. Donc to meka pe ko évaluer ba pasteur na biso ba membre ya l'église. Sauf que pendant 10 ans, ça a promesse c'est un aventurier qui n'a pas bien fait quoi. Donc ils ont comme un copie à l'art, comme ça les athées, ils ont boutique 20 membres baye, bazate tala menani, bafla gaillard libanda. Musique ils ont bête à venir, moi bana batanga sous ces athées. To comme mboka mo to za koni pour na église, mais motema mabe a jeté. Ba pasteur bango moko balinga na raté. So total la télévision, ko soit na ko finga na ko wela basi. Hein, tu veux que nous sommes faibles devant Mbabasi, mais quand même, pasteur, minimum il y a considération pour Basi à Batopé ou aux qui sont Sagana Bango. Donc, Mboka Nabiso, ils ont un problème belé. Quelquefois, ça énerve comment on a besoin exploiter la population Nabiso, la façon ils ont bien été. Mais d'où Kulungu, je sais qu'au vivre pendant longtemps, combien d'années aux États-Unis? 17 ans. 17 ans déjà aux États-Unis. Et tant aux autres là, parce que les États-Unis, Zambo Kabato Basambe la capé makasi par rapport à l'Europe, hein, et Tometi Kotambola Mouké. Comment Basali Nanzambe na États-Unis se comporte? Est-ce que c'est la même chose chez nous? Ou Moutouna Moutoua, comme ça penza bornaye, donc Nenge Zawa Nasoki, à la Mouki, Azuipa Kabeli en moment anaye, et comme le cola kaka moi bien familial, bien personnel, il y a Moutou, ou à couper ça ou à ligne. Comment ça se passe là-bas? Non, quand on appelle l'église des Alines de lobby, tu dis que l'évangile pour l'Abisso même, on a des protestants, bato ba ya prêcher pour l'Abisso parole de Dieu, ba aux États-Unis. Baza ba ménonite to benga bango. Bon, qu'on a l'église des Alines, mais ordre quand même les Alines. Je m'excuse. Et puis ba église qu'on a on a yebi, na mona bango ming na ba prophétie. Mutalali à la moki nzamba lobby au salaboy oh mutu moko na chambre un hôtel numéro ni ndo sala ni bon nzamba ke lugani na chambre wana. Hein? Pourquoi nous avons dans la chambre pendant qu'il y a des mamans qui souffrent dans maman yemo? Et ça va tout liaté na intérieur en boka. Yo so que nous dans la chambre pourquoi? Parce que ça la maso. Mais on a et ça la sens mon côté. Bato bazo yo ba minérer na katanga kuna. Pourquoi pasteur na moni bangote? Azo viser muto ya tinga na chambre hôtel wana pour passer un message. Moni c'est toute une cacophonie. Bazo population na biso comme na niveau mo boye et peu de confiance na Nzambe. Hein ba lo ba yemo lo c'est à cause ya bino ne ba finga nga Nzambe. Il dit ça dans sa Bible. Moi je pense que les États-Unis l'église des Ali mais ça la loi où ça la paix l'église des Ali. Et ça la désordre pété. Ba kambi église pe ba membre église nanu ba kenda église ko luka misala te. Ba kenda église ko luka ba voyage te. Ba kenda église bazana misala na bango ba msuna l'état ba msuna secteur privé bazo ki ndeko pesa ba offrande na ba dîme na bango ndenge Bible zo senga bango. Mais église aussi ba pasteur o ba kamba ba église na poto bazana ba comité oyo et encadra ka bango. So ki pasteur atamboli bien te ba kolongola ye na musala ndeko lezer. So ayibi mbongo ba kolongola ye ba ti mutu mususu. Azana ezana te ba pasteur a Congo te azan Nzambe azana pouvoir na église nyonso ya ko pouvoir. So ki alobi yo bangi alobi boye pa pour un prophète
aza apôtre prophète ba titre lekani donc bango baza moi na bango père spirituel bozo benga bango ba daddy on a oka na kina daddy muto abota yo te eloko mona yete akomi daddy na yo azo peso ba information lokuta ke nzamba yebisaki mais tala pasteur wana famille na ya la pauvreté qui règne ba membre la famille ba riche mais lui te dit que azala ba prophétie pour na yo akopesa au libala akopesa yo voyage depuis quand ba général pour na voyage existe kate c'est faux et archi faux ozana besoin gêner pour na voyage te ozana besoin que là la libanda te besoin visa na poto ezelo kwa pamba ba mindele pe bazo visa pour ba ya en Afrique et c'est pas genda ko gêner non biso de comme ça poto ne teza lola il faut passer à prophétiser cette année je prophétise lukuta ba bloko wana ezo yede mboka na biso te. En tout cas, tu as interpellé le ministre Nabiso au Bokamba en église, botala ba dossier wana bien, mboka o ezo na direction ya bien te. Donc voilà un peu on a d'ailleurs nango pona moi likambo eza moi mécontentement parce que ngape naza chrétien comme on a que bloko na biso zo kene nazo juger ba pasteur te parce que ngamo naza muto masumu naza na pouvoir à juger te. Bible le mine juger point. Mais moi je pense mais Bible lobby oyo ezo mona na liboso ya bato pesa mina bato ko juger yango. Oui, Bombani c'est aussi la Bible. Voilà. Et moi, je pense que Nandenge à Mamozo Kendele, étant que député national, n'a pas peine à devoir et la population peuple nangai que représenter Bango. Ceux qui bazala peut exploiter, constitution zo peut sanga peut pouvoir défendre Bango. Moi, je pense que c'est important to mega vraiment revoir ba blog wana ndezo Kendele. Comment to sala ke to yeba go bongisa ba place au berere ezali. Voilà comment on conclure na dossier à... Voilà, nous continuons parce que Mboa Suimboa Yangwezo Lekelabiso, pasteur Toko Kimela Wapi na Congo, parce que les politiciens bazo soana, les hommes de Dieu bazo soana, bazo fingana bao, bazo lukela bao, baliwa, c'est la même chose. C'est ce qui s'est passé hier dans Zamba Telecom. Quand on faisait le démarche, Tokiti Saba conseiller principal, il y a chef de l'État, Tokenda OVD, Tokenda Kokuta Nana ministre, il y a ITPR. Bato bazaki akobatam lobi baye kobimisa bato oyo ba notable basali boye le ministre les a cités et apona ko sepelisa bango mais la vérité reste vérité mais toele la kapena mutute l'essentiel est que to bousculer pour na mutuna mutunio surtout à se retrouver d'un côté ba komi ko benga il faut eba moni dugi soki olinyozwa succès ba benga yo yebi titre asika e komi na Congo influenceur. Donc ceux qui au Longoli Bilamba bazui vidéo na bimi au comme influenceur. Yango moni ba jeune fille nyonso yo ba bimisa mitakala ba komi ba influenceur. Ezala ba nani ba lelo. Bon, dis-moi, tant on va prendre makambo frère Mike Kalamba na nzembo na position na nzembo azaki ko yemba na position azaki nangwa la présidence parce que ce n'est pas un secret ça. Hein? Kuna même temps aux hommes on a fait azo yemba azo bina boy ou un frère Mike azo toka bon entendre madame Zawadi et quelle est la réaction yo sentir nini na biloko bon en tout cas pasteur Mike na moya ko juger na mo mingi zate parce que na yebi yaza sali nzambe yaza yime yaza mobali mais sona ko sala observation lecture ngana na dossier nyonso ezali que il faut ba yeba pourquoi ba komi na niveau wana on a bandona Mike peut-être ko bandona côté à maman wana maman Zawadi na yebite soko landa ngai et puis yeba ni ngana zaji ko yeba yete na yeba iko mwana te siko na komi obligé na yeba ba kombo bandana Z pe ya Zawadi pe zalaka Zawadi pe zalaka vaseline pe zalaka vraiment non mais siko zo mona ke maman wana bon paraît-il que c'est une femme mariée bon ngana yebi yete na yepe mobile na yete mais sona ko ça la lecture na femme mariée vraiment ça a été une déception. Koyoga mama wana biloga lobby ayepe ko loba pege mobali na ngai na yebisa ki a pardonner ki ngai après alegi sur la télévision abani ko relater sur ba fait yango nyonso mobali na yo pe mobali yango na yebite so ki ta une famille aussi hein ba valeur ya mboka na biso bozo bebisango je comprends bozo na poto ba poto ezape na ba valeur nango mais une telle éducation quand même herbana oya Congo miki bazolanda yo maman wana Zawadi une femme mariée oui ça même na bana na yo parce que bango pe ba kotaka na ba réseaux sociaux non mais ça bien té ezo pesa image ya bien té ya mboka na biso bozo mona kaka politique ya mboka ezo kende bien té mais ba biloko wana peso bo mboka na biso soki mbana o babotami balandi maman wana Zawadi nyonso zo décrire na ba détail nyonso zo pesa masolo ya ye na pasteur Mike
eza bien te na vaseline bazolanda ngo yo ebaki lisola vaseline te wana na yebaki te même ngai je viens d'apprendre donc siko ozomona ke eza situation moko eza vraiment eza soni mingi mpona mboka na biso soki yo olingai kobima na Mike siko oye kobetela biso badetail pourquoi est-ce que nga nazalaki na besoin nayeba tozalaki na yo te na Mike pasteur Denis Lesi kutu atuni yo opesaki nani tour po ya koloba biloko ndenge wana donc omoni ke bozo créer toujours cacophonie na milieu yango ya biso toza bacroyant tozoyeba te tose confier na quel saint eza bien mingi te donc maman vraiment nayoki kodivorce wana mpe eza choix na yo pasteur Mike en tout cas il faut kosala effort ya koyebaki oza pasteur okambaka église okambaka mboka oyo nayebi eza na bahistoire na bible oyo nzambe atraita na David par rapport ya babiloko kozwa basi ya bato oyo David avait même tué pour moi bateau. Bon, yo bomi te spirituellement au bomi maman on a pour hasard chrétienne j'ai appris. Il faut que ça l'effort vraiment que luka repentance pour zonga sous na prêcher devant bao bazaba na nzambe. Donc possibilité on est alika. Non mais Bible le Bible pardonner 7 fois 70. Nzamba robo ya kalamba été pour asali masumu. Et ça peut sens ya koloba te que toi encourager. Non mais wana zo dépendre na ba loi ezo régir nini église na bango wana nazana détail na ngote na éviter na règlement d'ordre intérieur na bango balobaka nini moi on suppose que règlement intérieur ya makasi na ya munene c'est la Bible ainsi aussi les Corans pour le musulman voilà et ce qui tozui règlement intérieur to tchewan tozui Bible to tchewan c'est la Bible qui prime. Nabaka ya ndengwan, faudra-t-il continuer à kosalaka ba théâtre parce que aujourd'hui ba pasteur ce qui olandi kuna Moïse Mbi azoswana na Marcelo Denis Lesi pétase na pétase tout on ne comprend plus rien il y a spiritualité moi je me suis dit Jacques-André Verneau a kufa ponanini quand vous prenez cet homme quand il vous parle quand vous prenez quelques pasteurs il y a message. Quand vous prenez Roland, le pasteur Roland, vous sentez quand même que bon moi na ezaté mutu ayebini nazo même. Mais devant eloko ya ndengwana, ce que lobima à la repentance azonga et ce n'est pas une façon d'encourager que ezaka ndenge to monia lelo ba komi ko tia bango. Ce que otali ba pasteur ba tia bango na eloko wana monter ba tia bango ba photo ya ba pasteur bazu koto nde ba tia ko basi oyo Denis Lesi mutu ya lo ba bino pe basi ya pembe boko mikaka bo pesa ka batu ba tourter donc ozuba mami Chibola ozuba mama Mimi ozuba Eliane et ozuba Peniel parce que awa kalamba ina Peniel yeko ba loko la 08 partout donc ozuba si wana ba tia siko zawadi. Mais maintenant la question que je pose honorable Doug Kulungu, est-ce que quelque part là bisope mibali tozaba responsable ya makambute Doug obali mwasi na yo la vie intime on la traite dans l'intimité la vie privée dans le privé ozu mwasi na yo biso bolinganaki biso tozalaki te bopesa na biso a bokangi photo botieli biso na réseaux sociaux mwasi ango deka lati ake a publier voilà na réseaux sociaux tongo midi poko ya chaka ba photo na ye nini akoluka na ba publication est-ce que ce n'est pas une nouvelle forme ya ba vitrine oyo ezalaka na poto ya mutu azoluka ba client il faut qu'il y ait une vitrine mais ce n'est pas une nouvelle mais comment vous trouvez yo en tant que mobile est-il bon au moins mobile moi si na yo à l'occasion de rien les anniversaires na été les années loko mon côté dès qu'à la mutu alati malamu azu photo à publier à Saliboui azu photo à publier est-ce que ce n'est pas aussi ça ce qui est à la base parce qu'il y a plusieurs photos de madame Zawadi qu'on peut vous montrer. D'abord, on a mobile na balati ba uniforme, balati boy. Après, yemoko a publié à Betty. Donc, plusieurs photos. Ce n'est pas ça aussi une démarche tendant. Il y a kola qui sabato kebilo que zali aboya kolia. Non, moi je pense que bon, moi si ça là ba délire na yo quand ba photo, peut-être pour na isinga mobile na ye, peut-être biso pe mibali to tinda bango to éviter. Bon, wane ko salema, ako quand ba photo na ya ko tshana ba réseaux sociaux mais bon, quand même moral. Azo tshela banani parce que mobile na ya zana yo. Bon, ako tshela ba mi na ye, ako tshela bato ba supportaka ye, ozo benga ba influenceur. Ba ko influencer. Donc bazana bato ba partager. Est-ce que moi ça libala ko tipe ko zala influenceur parce que il faut tout dans contexte ni. Oui. Oui, parce que ce qui est sacré, au moni même mbongo, ndengo zawana. Parce que mbongo ezala ka eloko malamu pona mutu. Jamais na ya epa na yo duk. O invitanga na fraise.
jamais nakuta opandi mbongo boye na nini. Ce qui est sacré, on cache ça. Oui. Et la femme, elle a plus sacré que l'argent pour l'homme. Mais comment tokoki ko tiango lokola kwanga ya échantillon? Allez, otandi. Vous ne trouvez pas que quelque part là ça tire aussi? Bon, par rapport à Bamers, il y a bison de tokoli africain. Peut-être que Bablo wana tolinga o tozara mo ba valeur mo boina elateli. So yena moi sinandaku mama Bokilo azali, ezana façon ko lata devant mama Bokilo, ezana façon ko lata nandako era zana mobali na ye. Donc nazo partager même idée à kolobake. Peut-être babima msu tozo mona na tozo copier na poto. Eza peut-être bien mingité po biso toza bantu. Tozana moi culture na biso ba valeur na biso éducation to koli nango maman Zawadi alobi ka kenda na poto na 5 ans si je m'abuse pas na yoki nengwana bon na ebité banda 5 ans wana azalaki na ba parents azalaki na ba parenté azao sala nini tiaki kutana na papa mobile na ye papa Pascal na ebité ba kutana ndenge nini donc ezana moi ba blog ebele to ebité o esali ke to comme la situation tozana ngo mais ka cela ne tienne et là bien photo retenir ezake ata toke poto to changer ba valeur na biso te toza ba africain. Ba respect pour na babokilo maman et aux na télévision aux olo babuzo ba nyonso sali ba parents ya mobali na yo ba se sentir ndenge ba bokilo na yo ba semeki ba membre ya famille na yo moko ba parents papa na yo na mama na yo bazoyoka ba ndeko na yo ya basi na ya mibali ba cousin ba o bazali koloba bomona kaser wana emba kaser Zawadi ndeko nanga propre. Donc, ils ont vraiment. Et ça reste hein, sur les réseaux sociaux. Ils ont vraiment bien mingité. Donc, côté P, papa Mike, ils ont moi passé pour tous autres la psycho, même. Nazoga mawapona bana ya Mike Alambai. Tout le monde est incident, il est na parents, bango mi balé. Donc, bana wana mawaeza qui nazomona bango neti bana oyangai. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Obinde zalaga toke classe na classe bopotana ba camarade bo swani. Po ezanga kate. Les négociateurs ont montré au bunda mingi aux en classe. Si vous soignez wana et ça la gage bagolo banoke eh yokutu papa na yo ta salaboy maman na yokutu ta la vidéo ya maman na yo yangoyo yokolo banangate mais vraiment même par rapport à ba fonction mutuana mwana wana kolinga akoma peut-être chef de l'état akoma soki nani mokonzi munene ya mboka oyo mais vous allez trouver que quelque part là moyen zaté bakobanda kolakisa ye ba vidéo mboka na biso il faut biso tozo kama mboka to banda kolwa ba loi et traiter na ba dossier ya ndengwana ba ministre toki marelo ko wana te parce que mboso lobi que mercredi et comme jour ya ba contrôle parlementaire ouais donc yo ministre holandais bango bien te to bengi yo kuna ouais to lobeli yo biloko bozo sala bozo bebi sa population na biso ouais. Deux ministres sont concernés, il y a intérieur parce que soit na ba pasteur les conflits religieux et l'équipe politique ba politicien ba soit na kabayo kanaka. Mais religieux, ça pose problème. Aujourd'hui, nous avons les musulmans qui sont les Palestiniens, naba juifs qui sont les chrétiens. Et qu'on soit ici la caté, si on ne prévient pas. Le deuxième ministre, Isaiah Justice, nous doit arrêter naba F92. Il y a un autre proposé que basa le biso ministère, il y a culte et association. Parce que il y a l'association, il y a mouvement citoyen, désordre, il y a la banine. Donc, Kulungu, nous évoluons petit à petit parce que Tanabiso et Zokende, il y a tout intérêt que vous puissiez retenir ça. Isa Malamouté, j'ai aimé ce que l'honorable Douga dit. Balobaka, que les faits sociaux sont totaux globaux. Alors, il faut total. Zawadi a commis Kunandenge Nini. Est-ce que Zaki Mouana poto est joué? Est-ce que Zaki Nini est joué? Ainsi de suite, bah moi makambo ezamo ebele. Honorable Dogi Kulungu, toza awa chef de l'État Akiti. Tangwa outi poto oyebi polémique ezala ki wana ya. O akufi, tomoni na nini? Bato bazo sala. Ministre ango ba ministre ango na Congo oyo. Nous avons la possibilité à gérer les réseaux sociaux. C'est gérable. Nous avons le ministère ya pétentique, nous avons le ministère ya numérique. Et nous avons le ministère de la communication et médias. Les trois ministères-là, il faut gérer tout ce qui se passe. Vraiment. Mais on fait le live, on fait des choses, pas de réglementation. Après, on a le chef de l'État qui est qui est aéroport. Et donc, Yindaki Makasi, surtout arrivé à l'aéroport, chef de l'État qui est maman Marthe, sa maman. Et directement, d'abord polémique sur sa mort. Et quoi? Batu o basala ki ba vidéo ki akufi il faut batu balo bana ba onke boza batu alokuta to ko landa bino lisusute ça va aussi éduquer mais maintenant chef de l'État quel que soit santé naé aye ko kita place incendie Salemaki
Vous avez une lecture par rapport à ça? Bon, nous, étant que vice-président du réseau des jeunes parlementaires il y a Congo, na Combo il y a député Nabiso, toujours souhaité vraiment retour à Bolamo et pas président Nabiso, Papa Fachi, tous en essayant de commissionner Nzambe, parce que nous avons des dossiers qui faisaient écouler là vraiment manine belé dans le sens que boyebi akenda ki azobela il y a un problème de santé et comme on a créé moi ba masolo belé le kuta tantôt à Koufi, tantôt ba sali chirurgie motema nyonso ba pasoli yango, tantôt donc ils avaient pas pression. Ermo bozo ils ont créé pe moi ba doute na kati ya bato ba mituna mais azali azate na landi ko to frère na yo Zakari baba basse siko boza en terme ya bien on bénit le Seigneur à l'équipe ko mon aye pour 1 ou 2 minutes rien que pour ça la moi vidéo ko lobake voilà azana na santé ya bien donc wana nyo spona ko lobake mboka na biso to souhaiter mabe pour la président na biso te ceux qui président avance à la président aza papa ya bato mobali ya bato mwana ya bato ya maman Marthe aza pe na ba frère na ba sœur ba cousin ba cousine bon yo mutu membre ya famille ya mutu mususu oke souhaiter akufa pourquoi donc il faut to longola motema mo ya mabe o eza na mboka o eza normal te donc c'est comme si ce neti tsegeli akufi lelo bato azane sengo mais ceux qui neti yo zane sengo ya mutu mususu po akufa mais après mais vraiment ils a cacophonie parce que ce sont les mêmes personnes que tous en église azo yemba azo crier nous revenons encore à de cette église mais na kati ya motema ne bolingo ezate donc congolais il faut te changer ton esprit wana tu sais que la mutu bozo partager le même point de vue na climat politique tous anango mais oko souhaiter liwana été oko souhaiter te basele mais mzee akufa na mboka oyo babomi mzee ebonga wana etikali vide to mona pe mutu awelela ko kende ko remplacer te jusqu'à ce que bake ko zwa raisi 100% za la kisoki na manono soki wapi donc ko souhaiter liwa ya mutu parce qu'on fait la politique c'est trop méchant trop méchant et ce pire parce que bazo souhaiter on va chrétien ouais la hypocrisie ya chrétien ils a bien mingité donc azongi to sepeli to moni ende population enda ko zoye nazaki ya mesure ko joindre yo na ndeko ka longité ndeko zaki na aéroport lobby mais sali ke to sepeli to moni ayene sengo asali effort ya ko lega pe ko tala bandeko bazwaki ka ya incendie le gaki la lobby eza pasi mingi bo boyebi dossier incendie na yebi de soko lingana lo banango boke biso tozora moi chance ko bima moi libanda tozora pe moi temps ya ko étudier bamboka ngo eza ndenge nini to mona ba station ba pompe essence souvent ezalaka vraiment isolé ou bien eza na moi distance na banda ku bato ba fandaka po ba yebi ke nini ko zanga nini ben incendie zanga te moi erreur muke kaka ba blok wana ba gaz wana ekopela bato bakufi mais quand même ba ministre na biso ba konzi mboka na biso to ba pe ko kama mboka ngo bien baloba ke ko diriger mboka il faut to tala ba décision tozo sala ko bénéficier na ba future génération ndenge tozo tunga mboka na biso yo ezala kisasa ezala kongo nyonso neti moto sala ba décision ezala normalité bozo station bo tchango na katikati banda ku place bato bafandi ezigi bato bakufi après bozo regretter mais muto a permettre ki muto a signer ka document pour passer la station wana ayebaka teke place ba otchango wana ko bomisa bato lelo to banda kozala sous surpris ko lela bande ko na biso ba uti ko kokutana na incident wana bro eza ba likama mo ça pouvait être évité to ba ko zwa temps ya ko revenir na ba idée na biso erzo to ba ko créer eza la banzela ngo eza la ba station eza la ba aéroport tala na je pense 2 mois passés bato bakufa ki na nzela ya ba Congo wana to benga place wana nini au courant et na matarikibala les eza ba bloko ndenge wana donc pas bato bakufi boye kotala après que non berere ezalaki donc tous au moins temps ko restructurer mboka na biso to sala ba décision ko bénéficier ba future génération voilà nous allons de là je sais que gouverner ça ko prévenir ceux qui tozo prévenir te anyanya wanyanya oyo balobe ipanangai kuna na Sankuru mais je vais rebondir sur l'accident aujourd'hui to commis l'accident baleinière et quoi à chaque mois ce qui combien de fois kaka oye dindi bato bakufi lobby jeep moko esali tono esali accident keko ko ya tina mai toyoki ke en dehors ya ba oyo misusu bakufi il y aurait eu 3 députés provinciaux bakufi moko rescapé azakuna lobby on peut même nous mettre le président de l'Assemblée provinciale et monsieur Serge Makongo, voilà, président de l'Assemblée provinciale. Provincial du Kwilu,
Hier, il y a 4 députés provinciaux de notre assemblée qui quittaient Bandundu-ville pour Kinshasa. Et ils étaient dans une Jeep qui n'était pas vraiment en bon état. Ils étaient au total au nombre de 11 passagers. Arrivés au niveau de Maïndombe, pour Maïndombe, les freins de la Jeep ont cédé et ils sont tombés dans la rivière Maïndombe jusqu'au fin fond. Donc pour le moment où je vous parle, du côté des députés, il y a 3 députés qui sont portés disparus. Il y a l'honorable Nkoussou, il y a l'honorable Ifumu et il y a l'honorable Ndiba. Il n'y a qu'un seul rescapé parmi les honorables. Il y a honorable Gatola Franck. Et puis il y a d'autres passagers aussi qui sont portés disparus. Pour le moment où je vous parle, je suis en route vers le lieu de l'accident pour chercher comment dépêcher les corps. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Et vous allez où, ces députés? Ces députés venaient à Kinshasa puisque nous avions appris qu'au courant de la semaine, le président de la République peut recevoir tous les députés provinciaux de la République démocratique du Congo. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont quitté Bandundu-ville pour déjà venir à Kinshasa attendre cette invitation. Donc, arrivé vers le pont Maïndombe, c'est là où cet événement malheureux est survenu. À l'obi wana que Toyoki a déplacé qui a comminé ici Kango, na sima koloba na ye wana. Aye kokoma basali ba cérémonie pour que na ba mfumu pour que ceux qui ba ko retrouver bibembe. Mais ba moni quand même mutu kana samai et na ba plongeur ainsi de suite. Ozana et le koni na oloba là-dessus. Bon, en tout cas, si on a côté Tchaboua la moke, bana Bandundu, vraiment ba condoléances. Na ben nyonso na sango ya matanga avec mes baka, bampanga na bet mes fois na Maïndombe. Vraiment, en tout cas, Nzambi ku fortifier betu na moment est difficile. Donc on appelle ça ba condoléances na bandiko na biso ya Bandundu. Ngana za mutu ya Kwango, mais wana olobika ka français na yoki ata eloko na yoki kikongo ngwa malonga te. Nzambe meko fortifier beto et mes condoléances na beto. C'est pas possible. Non mais kikongo te kota moi ba monde mike ya français. Ya français. Parce que ba Congo parce que ba Congo ba vendre na France. Vraiment, vraiment. Donc mes condoléances na kikongo ezalaka te. Il faut kanisa ngo ikozaba kikongo moi makasi. Et pantalon na kikongo ezali. Pantalon kaka. To benga nga pantalon. C'est pas possible donc. Mais yo ebiteke ba langue na biso ekomi pauvre. Ekomi pauvre. Na lobi boye. Embouteillage na kikongo ezali. Ma wana na koyeba ndenge. Na tshulu bo benga ngoni. C'est pas possible. Nazo tura yo. Ngane mdu nazo tura. Bongo chaussette na kikongo. Oyeba ndenge nini? Est-ce que na ba Congo ba sala na chaussette? Poto yeba ngo. Mais le problème tozana ngo yankwana. Tona ba problème très sérieux. Bongo chemise. Chemise. Na yebi pete shilo baga chemise. Na kikongo. Na tshulu bo benga ngo. Donc eloko mongo te na tshulu ba benga kango mutelu. Et pantalon mofano. Voilà. Donc wana nga il faut vraiment le consulter. C'est quoi mes condoléances. Exactement na Kikongo. Mes condoléances na Kikongo en tout cas pour le barrage. Ma ouais peut-être. Nzamba fortifié bino na Kikongo ezalaka. Nzamba upesa beno kikesa. Nzamba pesa bino makasi. Même mes condoléances avec temps et réflexion moi excusez-moi. Oui, allez-y. Donc voilà un peu yangwana ezaki eza sangwa passe. Bon Maïndombe toyebi que depuis kala biso bana mike vacciner ebele sala makawana surtout na tango ya papa maréchal toza yo kango kala. So ta les places wana nga mo so na okumba nzela wana na komi wana en tout cas na vitesse na tchaka se pona mutu na yeba eza place moko eza glissante plutôt so mo erreur gaga bokenga mo wana mususu so to yeba pays yo vraiment développé to ka sala pont moko e 4 katikati ya Maïndombe wana comme ça to ko éviter ba blongo nyonso wana mais yo mo ngana ko rêver ba pont na Maïndombe alors que awana ki sasa banzela ezate deux ans projet moko to kotika ngo peut-être donc na Maïndombe pont ezalaka te non ka pont moke ezali moni Maïndombe eza ye o kiti boye
En tout cas, balobaka na ebité za combien de kilomètres 1, 2, 3, 4 tiro mataboye. Donc au kiti penza tina c'est après au mati moulay. Yozo proposé pont yandeni. Au moni avant au kita kutu. Derozoya outi grand libulo je pense avant Maïndombe, avant au kita. Kaka na place wana so bako cha pont. Po Maïndombe za libulo munene. Lokola ba biadik. Donc au moni ndeto zana pont makelele wana. Mais siko de za ya moulay koleka nete ba pont maréchal na bas Congo, hein? Yo ya États-Unis, na San Francisco, tous en a pont mo ndenge wana babenga Golden Bridge. Donc botie pont mo moulayi ndenge wana o vraiment bat ba okita sunzela wana te ko empêcher ba accident ba bloc wana nyonso wana. Mais ba bloc wana eza ba idée bien mais écoutez mbongo ebele pour na ça eza impossible te. Na Congo ya fachi béton, tous en a mesure pe ya ko rêver ko sala ngo. Donc eza vraiment sango ya pasi o yekweli ba député provinciaux ya kwilu tika genzambe aye ba ko fortifier ba famille nyonso ezaki éprouvé. Voilà. Voilà, rentrée parlementaire Doug Kulungu ozomona session oyo ndenge nini parce que oyebi na mboko ba yembela biso boma député tika policier chef de l'état Kena Kasai oyebi message bazali ko pesa yi kaka ba député miyibi ba député bivi ba député miyibi et l'honorable président Mbosso a lobby que bokanisa te que contrôle parlementaire ezali acharnement. Chef de l'État dans son discours devant le Parlement réuni en congrès, na tchaka tchakango, na générique nanga, aloba, les honorables députés et sénateurs, vous devez jouer votre rôle. Rôle waneza yako contrôler pour que la population se retrouve. Aux la session parce qu'il y a plusieurs enjeux. Il faut que l'on ainsi de suite. Yo zomo na session OND. Bon, ndé au lobit, Moussala député, ils a légiféré, contrôlé et puis représenté. Ouais. N'engeni ni toko réussir surtout zo contrôler té bao bazo kambambo kanabiso. Donc les décision ya bien pour na yebige bande konabiso sur opposition bazao critiquer mingi olobage bazo pesa bango chance vraiment té à contrôler gouvernement. Eza eloko ya bien parce que même biso batoza la carte ino sacré. Jour Fatia Yamba Ibiso na Oya, si je ne m'abuse pas. Alors, il y a des gouvernement. Bo sala musala na bino. Les athées pour les députés à l'Union sacrée, bo contrôler bango. Parce que ceux qui ont travaillé bien, on a travaillé bien, et au sala genon to yeba ko évoluer bien. Il faut que le gouvernement bateau bazana gouvernement ba ya na émanation ya parlement. Baza bateau yo ba député ba voter qui pour ba kende kozala comme membre du gouvernement. Le président a nommé Bango, mais biso il faut dire Bango pour pas comme membre du gouvernement. Donc tous on a pouvoir ya contrôler Bango. Et ce basa ya kolongola Bango. To kolongola Bango pas parce que basale libisoté, parce que basale libino peuple té. Donc e bandi na premier ministre. Na batuna nyonso. Ce que premier ministre Sali Moussala a bien été na Congo, tous on a pouvoir à robengisa ye na parlement. Na ba ministre ne golobage Moussala ils ont qui bien tes populations na biso se retrouver. Moi je pense que ça est loko ya makasi on a sepela ki nango et président Mbosso alobaki yango jour to fongola ki session oyo. Donc tozo luka total siko concrétisation maloba wana eza nini parce que ndeko les na kosa yote yo oza eli ya Kisasa mais ngana olingana lobela yo muke ya province na ngai ya Kwango na olingana lobela yo ya territoire na ngai ya Kasongolunda kuna na mboka na ngai batu bazana banzela te batu bazana maya ko melate batu bazana bopito te. Yo memela bango quelques forages. To memi quelques forages mais zo kokate. Ezo kokate na kindaki na. À peu près combien au total? Tous un projet à 20 forages, tous après c'est na 5 ou 6 déjà tous continuer, to uti ko zoba équipement ya sikezoya pour to travailler bien, pour to bandaki na ba méthode moko archaïque, c'est-à-dire tous sala ba forage à main na mabogo ba to timola 60 mètres. Na voyager na équipe ya to komi wapi na Fofana. Tozalaki kuna pour presque une semaine à Kwango, mais image ezali bo monande ba to souffrir. Alors comme to mona eza projet moko boye et ko aider mboka na biso na niveau ya fondation na ngai Kulung for Congo, tozana mesure ya ko créer moi compagnie entité moko boye et ko sala ka ba forage na Congo nyonso. Kalate na ko bengi sawande ko lezer na ba député mususu to ko fongolango kaka na limité ya bo mona ba équipement to yenango oyo ko sala aider biso po mai na Kasongolunda. Ezala tobima pe na Kasongolo to kine ba territoire mususu tobima Grand Bandundu pourquoi pas ba Congo pourquoi pas to kina na Chikapa to kine na Kasai to kine na Mbujimai
pour kosunga ba Congolo bazozanga maya komela parce que tika pana mbujima ezana Kasai soki osho lobi Kasai non yangwana ozwina Kabinda Grand Kasai ozwina Lomami ozwi Sankuru ozwi Kasai central ozwi Kasai oriental ouais donc on moni que souhait ozala que peut-être to ozala mesure qui partout il fallait que loba keto kendepe ariwara do kendepe Kibumba l'esprit déjà toqué l'esprit toqué déjà donc on moni que ça bien pourquoi parce que ceux qui ont même philosophie les loyo yebike biso to partage la philosophie au lobage tout ça la politique autrement na idée que to peut ça sourire na baninga o bazozanga sourire ceux qui ok ndegolezer ndenga na yebelio parce que chaque jour na monde batonda gawa et pas na yo ko osungaka moi ndambo bazo peso na parlement ezokoka yo kutute mais ozo ngo partager ngo sur chaque jour na bato ba yebi eloko wana te ba réalité on a ba yebi yango te ozo mona siko imaginer so na memio na Kasongolunda na yebi na omemo na kwango omona yo moko omona ba maman bazo bota na C Kasongolunda c'est le plus grand territoire ya kwango plus ou moins 2 millions de population bato ba hôpitaux ezate ba maternité ezate nzela ezate ezaka pasi na pasi bato wana lelo oyo yango nazoluka parmi ba question naza nango pona gouvernement na biso ezali ke bato ya Kasongolunda ya ngai bakoloba ke fachi béton pona raison nini jusque là basa na besoin ba mona premier ministre na bango ba mona ba projet balobi ya 145 territoires et ça la makuna ngai na ko sala campagne ya fachi na Kasongolunda bato ya Kasongolunda ba retourna nga question que pourquoi biso to voter fachi bozana pouvoir bosel nango mandat liboso bopesi biso nini donc na lingi vraiment que ton biloko ya contrôle parlementaire yo papa mboso vraiment to zongo na ndenge ya masekité parce que yo moko za muto Kongo yebi biso na Kongo tozana nzela te tozana maite bana na biso bazo souffrir ba Congolais toza 200 km na Kisasa mais toza même pas na courant na Kenge weza wa 200 ceux qui tozana courant te morgue ba uti ko chango kaka sikoyo na honorable Jonathan Bialusuka présent à partir na ngai mais so landeli bo pito ba na Kenge pe maya komela ezate donc tout ça na ba problème ko biso ba politicien à Congo to ko zo vi na ba aventure sous-souté parce que toujours comme plus ou moins 100 millions de population mboke zo bongate donc moment to zo attend to sala musala to zo na ndenga ma sécurité bandeko na ngai to travailler pour lobby to ko longwa ba kombo na biso er batangi yango ba regretter yango ndeko lezer na mona yango na États-Unis Obama longwa kala mais so ba lobi Obama zo ya ko na stade des martyrs ba to ba ko tonda pona nini tozo manqué yo Obama zonga to lingaka yo ba meki George Bush Bill Clinton ko to longwa so 30 ans passé so 20 ans so ya lobi le lozo bima place mo ezala toujours plein question na ngana ba politicien à Congo ba député à Congo est-ce que so ba bengi ba to que non bazana besoin ba mono na masina na stade wana municipal yo mtozaki député 30 ans passé okoma na ndako yo zaki ministre ba bengi yo que tozana besoin de mono na stade de marché et c'est population ko ya na oya te oui ba olobaki to alongwa kuna sala ni kwa zala ki est-ce que azali ko occuper biso to luka ko tala nini tozo sala pour la population na biso voilà merci Doug Kulungu tozo aborder la dernière question dîner ngana sinaya na Fresno ou invita kanga c'était un mardi namona comment au sala namona batu ya ndenge nini oyo ou invita qui avait répondu jour ya musala ezate que week-end le mardi et cette année et ça les maki lisusu dîner au côté ko expliquer biso ko yebisa biso d'abord le pourquoi il y a dîner, comment ça s'est passé et les retombées à dîner. Vraiment. Non, merci de vous les aider. Yo toyamba yo na Californie na mois d'octobre na 2017 na zayi ko to député té na comment ko to na Los Angeles na zwaka drone balaka kanga na zana drone wana ti lelwe sunga kanga. Vraiment. Vraiment. Mbotre bande wa Los Angeles baba sunga de les aider. Oyaka ndio le bien mardi oye to tozali na 525 personnes ndena oloba imagine ko lega ba monango oloba kapé na dîner wana bandeko ba komana na Congo te mais baza ba camarade je m'excuse ba on a lobela Congo parce que moment naza étudiant na Californie na sala moi eloko mobo ya ko komaka sur Congo ko komaka sur Congo bato belé ba yebaki ni naza sala ba yebaki Congo to mo kutana na ba union ya prière to prière pour na mboka na biso na créer fondation na espoir à créer Congo a bien à travers ba jeune au bazana souci à ko aider mboka na biso donc année passée to sala yango susu oui
tozalaki na invité monsieur ya Congo tozalaki excellence Massamba Kinwani o azali envoyé spécial ya président de la République toyambaki pe Peter Pam aza ancien envoyé spécial des États-Unis na Grand Lac o ayaki azali parmi bato balobaki tozalaki toujours na souci ya kolobela mboka na biso na vision ya sika ndenge président Fachi azolingelango toyebi ke sikoyo Congo na États-Unis tozana ba relation ya bien. Alors tozoluka ndenge nini kolobela agriculture kolobela babloko ya mai nga na fandi na Californie na ville ya Fresno bazana problème ya mai c'est-à-dire ata batimoli bake musika mai ezaka penza te mbule betaka mingi te mais bazana ba équipement neige penza te mais bazana ba équipement oyo ba ya kolukela ba mai pourtant biso na Congo plus de 50% ya eau douce ya Afrique tozanango mbula ebetaka makasi maintenant il a besoin de propreté. Alors, ils en étaient paradoxe moko boye tozanango. Tozo raisonner ensemble na bande gona biso ya Californie. Comment go prier pour na Congo pour Congo les équipements oyo Amérique ezanango? Comment go prier pour la place Amérique ezali pour bazoma mai place bazanga apé mai. Donc l'idée à dîner wana ezali pe ko soutenir projet na ebse ki yo projet na zanango ya ko sala ba bloc ba forage parce que na lingena sala dossier ya mai pour na Kwango cheval na nga ya bataille na ndenge ke to lité to créer ba forage et aider bande on a biso ya mboka so bazo mela mai ya bien ba robela sous maladie. Donc vous avez plus ou moins 400 personnes qui sont invitées année wana antérieure to sala kité pourquoi parce que Covid ezaki esali en vraiment. Donc vous avez année passée espoir gagner to ko ba suko évoluer. Voilà un peu on a gagné par rapport plus de 400 invités. Plus de 400 invités bayaki ko bokomona ba image ko yoka histoire ya Congo. Peter Pam alobela ki apport ya président de la République na Congo comment banque nabiso bandi ko bomba siko mbongo comment bloc ezo évoluer comment espoir ezali et ni toko sala ensemble neti peuple de Dieu pour mboka ya Congo et que liboso voilà. Doug Kulungu yebsanga à Peter Pam bazoya ko répondre. Moi je vis les gens qui se sont suivis na bavion ezolanda na boye pour na koya ko répondre dans l'invitation à Doug Kulungu et au salani ni pona ko convaincre batu ya niveau wana yo muto utasoyi ka songolunda awa okena poto parce que bato moni polémique ezalaka na Congo ezalaki nini o alobi ngana za kinwa ngana za boye ainsi de suite mais mutu o abota même pas na France te de ka kiti na Roi Charles de Gaulle a commis parisien bala moko mais yo obotama na mboka comme nous autres oye ko kende États-Unis au salandenge nini pour que o convaincre batu ya niveau o wana o peut-être mutu alukaga kanga na ye photo et yinda nango na réseaux sociaux pour que o convaincre bango tango zo inviter bango baya ko répondre. Bon eloko liboso ngana pesa toujours parce que je vais ajouter moi j'ai vu na dîner na yo des milliardaires américains venir répondre à l'invitation de Doug au saneni. Bon ndena za loba yomoni eloko liboso na loka kozwa eza kozwa crédit pour na biloko na teme kokumisa nzambe na loba eza grâce eza pona naza mayele te ou bien naza soki ndenge nini te mais na ketanga na poto na kendaka na vision ke na ketanga na poto na kozonga na Congo na apporter pe pierre à moke na reconstruction ou construction mboka na biso il faut ba yavana ke États-Unis na tanga na ISC une année tozaka na ba condition moko ya bien te mais na komi na poto na linga vraiment na cha sérieux na classe na ngai na ba bloc nous na oluwa kosala alors na bandi étude bien na yebi na anglais bien te na zalaki ko sala ba publication ya Congo kolobela guerre na est kolobela ba situation économique ya mboka na biso kolobela parole ya nzambe na Congo comment évoluer donc na créé ki réseau ya ba relation to benga ngo network o ezaneti bato yozoka bozo kutana bango bozo yebana autour ya Congo aya to sali yango bo nazolo mana ba église belé nazo esali ke edaki ngai pendant un temps na ko créer réputation na communauté wana na ville wana non seulement na Californie mais na New York pe na DC place to kenda wasala ba bloko misusu et sunganga na sens wana bon na bandi ko na créer fondation en 2012 ndé na bandi ko organiser ba séance ya prière na ba activité wana to bandaka na ba séance misusu na woyo na ko 30-40 personnes après une année ba commis 50 personnes ba mati malembe ba moni sérieux na o na zoloba. Parce que si on a promettre A, l'année prochaine, il faut que ça A. Si on a le B, il y a B. Tu changes à malobate.
Mundele a moni après un temps que tout ça sérieux na auto salaka na fandi na mboka wana ndena lobaki presque 17 ans et ça que salaka et début sur na gagner crédibilité la réputation maire ya ville as camarade ba député provincial na bango ba amina biso ba homme d'affaires ya mboka et bango nde a parti ya bango bazo et début sur na ko connecter na ba américain mususu na ba ville mususu nde omona ki yo na 2017 to zalaki na ba avion mi balé so yebi ba jet mi balé utaka Los Angeles et yaga na dîner wana pour nous toujours soutenir la vision de Bisso. Voilà un peu d'engue tomega ko ça la relation. Otali caméra, au PC Lilobana yo ya suka pona émission o non, bana ya Congo mbote na bino. Vraiment to zala makasi sima président na biso. To tala ba idée nyonso zanango. To banga elo côté. Nzamba zana projet à bonheur pour na mboka oyo. Mais mboka projet wana s'accomplir à travers biso ba politicien. Biso ba politicien toza responsable devant Nzambe, devant population na biso. Ba décision na biso zo sala ezala ba décision ya bien. Total na biso te na mambumu na biso, mais total mboka na biso. Président na biso alingi ke Congo et que liboso. Biso na parlement toza na devoir moral, obligation même spirituelle ya ko accompagner vision wana ya ko sala ke réussir. Ba place to utaki to sala ke ba promesse ya ko représenter peuple na biso. Vérité ça que député azalaka na budget ya ko aider bamboka mais tika nzamba aider biso na ndambo to monaka to sala ba signe ya bien motema ezala bien pour to ba soutenir président na biso une fois encore ndegolese merci pour l'opportunité ya ko adresser message na peuple congolais puis na population nga ya Kasongolunda. Merci beaucoup. Mais Kasongolunda baloba comme noko nini? Kasongolunda balangue za mwa ebele kuna ba yaka bazali ba choko bazali ba lunda bazali donc ozomona ke so na histoire ya empire lunda et uta na Angola et yande bangonde batikala ba ngambo wana kuna. Ah mais beaucoup de problèmes na congolais de père et de mère. Non le kola ba uta ba Angola. Non mais so la histoire otangi histoire ya grand bandundu omona ke ba choko ba pende ba mbala ba yaka ba tuona bazana na ebsaka yo ngana za Karundu non? Oui. Ba descendant direct ya Mwantiam. Oui. Ozomona tozana liena bato bazana kolezi yo esko na minoko nyonso to wana munoko nini lobaka bien na lobaka bien kichoko na yeba kilunda na yoka mwa muke pesa moi message muke na kichoko kichoko na loba nini ana tuchoko moyo wenu nguri ni kuwahachingi ni kuhanjira ni yanwe nzambe anufunge mwana kachoko kishikukenga. Et puis olobaka munoko mususu nini? Bon, à part kuna Kikongo ezali Karun na lobami kaka nchik ezali na suki wana mais il faut en tout cas nazo mama loba moi janvier moko. Ceux qui tolobi anglais nazo yekola kalate na koyeba ngote. Voilà, il en est fini pour cette émission. Et Hermoko tosala kanengwana pour na ko détendre bino mwa muke. Bon moni même temps tozayi kolobela accident to seki nazotu na yeba pantalon ce n'est pas que toko sepela. Bande konangai. Bato bakufi parmi lesquels parce que bato bazo accent sur les 3 députés provinciaux. Non. Bande konabiso bazayi belé. Jeep moko plus de 10 personnes. Jeep basala ngo pona tout au plus 4 personnes. Donc il y a un chauffeur qui est là. Mutumoko liboso, batumi bali nasim. Ceux qui vont ajouter beaucoup qui sa 3 nasim. Mais awa na coffre batiaka batu, plus de 10 personnes dans une Jeep. Vous vous rendez compte? Et l'État a une responsabilité. Pambate, bazo mona, il y a combien de barrières na talisa kibino? Nzela ya bandundu, ba barrière yango. Place bazo futi sambongo, je ne sais pas qu'est-ce que ces barrières là font. À part rançonner tout à l'heure. Kwango Kenge, 25 000 francs. Yango, Fonds de forestier national. Au Taliboyi, Moussoussou ville de Kinshasa, direction au DGRK. Yepé combien? Ah, 35 000 francs. Tolongwe Kuna, Kitans, province du Kwango, ministère Sokinini, 32 000 francs. Ozui Awa, ba papier nyonso bozomona, voyage moko il faut zalana ba papier nyonso. Mboka o ngana habiter soki ba congolais ba kozwa mbongo ndeni. Oyo, bon de perception, passage barrière. Nous allons Laurent Désiré Kabila, marché de la liberté, 10 000 francs. Oyo, province ya Kwango, Kitans, Fort Pekek de Katoy, fonds de reconstruction,
des provinces de Kwango et du Kwilu. Mais pourquoi les Kwango ne tokanelinga déolise? Mais yango ba quittance. Oyo, province du Kwango et du Kwilu, ah bosangani 15 500. Ba barrière. Oyo, province du Kwango et du Kwilu. Yango bokomi kosala 25 000 francs quittance numéro 13. Oyo. For Pekek mususu yango. Soki olongo kuna okena ba note de perception. pense oyo police nationale soki ndeni basengi ya bango mbongo 50 000 francs. Ozu oyo faire des routes de transport oyo pe nini direction nini division d'exploitation soki ndenge nini ya ministère ya transport et voies de communication. Donc ba mikanda nyonso bomoni ba mikanda nyonso oyo soki ozokende Kwango na Kwilu nyonso oyo liboke nyonso oyo mbongo. Mais vous prenez ça. Mais Batoubazo kota même na ba coffre. L'État ne s'est pas protégé, on sait percevoir l'argent. Barrière basala kango pona sentimate, ça m'étonne. Oyo alobi que na kanelier. Outi ko déplorer chers collègues. Makambu yake nzela izate. Bongo barrière péage bachaka pona ni pona ko bongisa nzela ti. Mais ce sont les gens qui se partagent de l'argent. Il y a une responsabilité à ce point. La même chose makambu ya incendie. Mutuate ki lupangu na ya 20 sur 20 bache station wana. Bao bazaji ko luka toyoki ke bao bazaji ko luka okende ko bomba carburant na dépôt moko boy pour que carburant et mata ndenge bazo matsa biloko kuna nde moto ye ko bima il y a eu ce qu'il y a eu. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce qui moto wana zo ka station o ya des bonhommes. Tolinga to suka wapi. Bazo lona ba station boy. Et tous ces gens là qui autorisent et qui acceptent mikolonyo so bazaka libanda. Système d'évacuation. On ne sait pas qu'est-ce que nous pouvons faire. Maintenant, il m'a invité en Californie. Na kenda Los Angeles, to visiter les Congolais de là, m'ont honoré, bayambanga kitoko, basombelinga drone, oh nazo sala nango tisuko, je dois être reconnaissant. Et to vandi na ena Fresno, a tambusinga, mbote na ba papa nanga tout, oh bazaka na Fresno na bande konanga. J'étais chez moi, pas d'envie de rentrer. Maintenant, on a des photos na ba monument. Même temps, on a commis à Los Angeles na Beverly. On a idée comment nous pouvons faire que ça et ça la paix pas na biso. Mais vous lotissez partout, vous morcelez partout, vous ne laissez même pas de parcs, pas d'espace, ainsi de suite. C'est quand même compliqué pour Nabiso. C'est la même chose bande konanga. Tant que vous na kiti na prison les gens récupèrent. Tout le monde ni lobby ba champion ba bimie belé kuna na Zamba Telecom ba o ba sala ba démarche ba présenter bango population peut abeti maboko. Mais la vérité reste là. Ba tous se rendaient en prison. Ba kei. Mais c'est temps passer en prison. Lobby mineta ya justice. Ake koluka ba yeba a déclaré wana qu'il y a dysfonctionnement, il y a tenu il y a ba registre. Oh les sanctions vont tomber. Une prison d'une capacité de 1500 personnes. Nous en avons presque 9000 personnes. Batu bazola na ba douche, na ba toilette, na prison centrale de Makala. Et batu bazosa la tour ya kolala, oyo okolala de 20h à 23h la muki. Tie kotano keko. Oyo alali de 23h à 2h du matin. Mususo nda kolala tina tong. Ce n'est pas possible. Il a fallu que nous passions là-bas pour que le ministre c'est compliqué. C'est là que j'ai dit. Je félicite mon collègue pour la communication, la prestation de ce soir. C'est comme ça qu'un député parle. Bino peuple tozo sengabin. Ceux qui boyo qui interpeller ministre, balat sabino ba polo te boya ko envahir biso. L'erreur c'est vous aussi. Vous venez nous menacer. Alors que les apona bien-être na bino nde tozo bunda. Après bokolo bate boma député tika policier non, ils a yangote. Ce qui gère au quotidien votre vie, c'est le gouvernement et non le député que nous sommes. Voilà, bande konangai, tozo suki sawa na pona mukolo mwalelo, mais je dois aussi vous avouer que Congo Airways ezo kufa. Avion mo kaka toiki ke ba Kenya, je cherche d'entrer en contact avec mon vieux le ministre des Transports. Ba avion ngo tokenda ko yamba, balobi ba Kenya ba retirer yang. Congo Airways etikali na pareil kaka moko. La compagnie de l'État. Et ce que nous demandons à nos ministres, et ça, nous avons joué rôle. Collègue Modero Ntimba, comme ministre du tourisme. Mais si vous avez Madrid, te awa, to créer tourisme.
bateau ya maréchal eza wapi bako bongisa ngo bien bato bazo futa mbongo mutu amoni kani ya maréchal mutu amoni mbetu ya maréchal ainsi de suite tala kinga kati ndenge bazozwa bino biloko nyonso le tourisme bandi ko salema na kinga kati et cité de l'Ancélé ko bongisa ngo bato bazoya le week-end to ça bon collègue to sisi to sisi wana to kutani lobby je crois lobby to zana plein air ndena yoki fait ndenge yoki ngape na yoki ndengwana plus 243 998 et 311 332 musalande musal tomonani Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.